Merci. Kombo na ngai Ndundu Manenga Paul, chef de village Binza. Village na biso ebandi boye. Côté ndenge na vandi awa à gauche na ngai tozaki otanga kombo parce que ndenge vandi awa village ndenge na vandi na cimetière oyo eza voka na biso cimetière bouti komona. OK. Bon, sikona koloba boye côté ya Lukunga village côté ndenge na vandi na gauche na Malweka. Tozana Malweka mais Kimbwala. Tozana bango frontière na Maya Lukunga euti na likolo kuna bapesi yango kombo Maya Lukunga. Bon na sima na ngai boye mama Brigitte village Lukunga. Village Lukunga ko soko leki wana oye côté ya Selembao oleki Selembao toye ti ba côté ya Kitambo ya kati te Kitambo ya côté ya Jean 23 avenue des Écuries. Mayo ebimane kota na fleuve ya wana de vers mapenza. Bon tokititi na Lukunga village quartier Lukunga village quartier Kinsuka eza village te ezali quartier agglomération ya village Binza. Famille na ngai naza na conflit ata na moto moko te bango nyonso bandimaki nga basepelaki na bokonzi na ngai mais ezali bato ya libanda oyo toyebi kutu te via salaka na bango nga nayebi bango te bango nde bazotungisaka pouvoir na ngai. Ezali na bato moko yaya na ngai engagaka basalele misala ntango yaya akufi na ye akei bato wana sikoyo bakomi lokola contre ngai bakomi kokende kotekaka mabele bakomi kotekateka mabele na ngai esi bateki wa ateki nano na kitoko awa na nino na rivière kota Lukunga bateki na lumière wana sikoyo quartier lumière balongwana bakomi na Masisi quartier Masisi na ngolo na nini na Ngomba Kikusa baza kuna na minute tozolo baza kuna na groupe ya basoda ya 14e région na yemo azoteka balupango kuna kota likolo alors que ngai nazali chef coutumier bonani apesi ye subasima ateka kuna nana sali demande te abana koteka kuna ponga na ye tokabwana bazali bango mibale Godelive Makasi Kono na ya la lumière bango nde bazotungisaka pouvoir na félicité na Constant Mutamba nani ministre ya justice na musala na ye aza kosala ya kitoko ameka pe kotalela nga likambo ya mama oyo ezala Godelive babiro nyonso bazokende kota kuna bazali so na droit ya mabele awa te bazalaki mpe na yango te balaki basali ya yana ngai ngaler na ye namonaki mosala basali ezaki mabe na longola bango mosala alors eza te ke bakende Kinsuka bakende na Masisi communément appelé Masisi ezali Ngomba Kikusa ake abandi koteka mabele kuna na zoka azoteka mabele kuna. Bon ngai namoni bakonzi ya mboka botalela nga likambo oyo botika nga boye te bosunga nga mpo mabele eza ya ngai eza ya bango te nalobi deux fois mpona mabele na ngai wana batika yango soki te nayebi nini décision nini na kozwa ngai moko mpona bango alo batika mabele na ngai ya village Binza po ngai nayebisi bango boye kibokonzi ya Kisasa eza lokola kibokonzi ya mboka te yana yakufika koye ngai naza na mikanda nyonso kobanda na A na Z ba arbre généalogique yango naza nango awa naza nango awa ndenge bazokende kotanga na babiro wana bakonzi batuna bango ba arbre généalogique na bango voka na bango eza wapi bamai na bango eza wapi ndelo mboka na bango ezali wapi. Kombo na ngai Monzemba Tondo Jefferson naza coordonnateur na village Binza en même temps aza nivé na ye nde basalaki na famille basalaki ngai mokanda procuration pour to landela baintérêt na biso ya village Binza pour que village Binza ezonga na badroit nango na village Binza par exemple toza nango awa toza na pomme ya mama moko un certain Makasi Kono Godelive alias Presence na yala bazalaka na coordination ya prédécesseur ya chef PP grand frère na ye Aboukari. Bon alors bazalaki déjà tolongola bango na mosala bazalaki bana mosala ya chef donc tolongola bango na coordination mpona gestion na bango ezalaki malamu te mama aza moyaka alors akomi kotambolaki ya na kombo ya famille village Binza aki ya na famille mpona ahypothéquer bien na bango ya famille. C'est pour cela que toujours déplorer devant bakonzi
ceux qui maman na ye na ba bureau na bango aye kotambola na kombo ya village Binza il faut kolinga te ke bakonzi ba yamba ye il faut ba rejeter donc village Binza to na chef coutumier moko chef Ndundu Manenga Paul Pépé il est chef coutumier village Binza le chef Ndundu oui OK c'est ça donc il y a des mutu aza habilité à poser ba acte dans village Binza maman aza moyaka alors a comme kotambola ki na kombo ya famille village Binza ki na famille on a hypothéqué ba bien na bango ya famille c'est pour cela que on a toujours déploré devant ba konzi ceux qui maman na ye na ba bureau na bango aye kotambola na kombo ya village Binza il faut kolinga te ke ba konzi ba yamba ye il faut ba rejeter donc village Binza to na chef coutumier moko chef Ndundu Manenga Paul Pépé il est chef coutumier village Binza le chef Ndundu oui OK c'est ça donc il y a des mutu aza habilité à poser ba acte dans village Binza alors ça l'usage de faux tellement azaki na coordination ayebaki l'espace oyo ezalaki ya biso oyo ya autre photo occupé mais akomaki kosala ke badocument wana aza nango yango azokekwa na biro ya l'état tellement azokota na biro wana azongisi na biro wana comme chef coutumier sikoyo donc azosala ke soki bosutuka boye na mabele boya kokuta boye déjà bakati ya hypothéquer mabele ntango boye bosoko godelive donc azosala biso bozoba na mabele ya village Binza yango toyei kodéplorer biloko toyei kodénoncer ye devant presse ke na bureau à l'état soka ye pa na bino boyamba ye te parce que oya kosangage na état lié parce que biso village Binza toyebi ete so tolongola ye badocument meme oyo tolongola ye yango ezali oyo tolongola ye badocument tolongola ye ezali aza nango mpe tosaisissa bainstance nyonso na babureau nyonso ya l'état bayebi donc ye na famille na biso aza ni de près ni de loin azalaki na coordination si tolongola bango ye na ye alaki ya niere si balongwa donc bakoki kopose acte moko te na komba village Binza. Chef de la Béla, alors vous sommes matin vous pays. Olivier va le intervenant volontaire. Yala, il est le intervenant volontaire. Parce que tu veux bien le cas pour ça. Le sang on a beau avoir des tous la famille. Parce que la famille, il y a des gens qui sont double. On va le baron clair la bombe à alors, il y a un moment, il y a un moment dans le futur dimanche, tout le monde est soupe. Donc ça, il faut le rapport à Yala, parce que le rapport à Yala. Il y a un peu de temps sur cette équipe. Ça va pas mourir. On s'y est à la vie. Si le rapport après ça, on sait que depuis que l'année passée. Deux. On va pas appeler sa famille. Famille mort. Il y a la tête pour moi. Ça va tout le monde là.
Bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a RO Binobo, Capté Bisso, merci na Batuto, Hollanda Bisso, aux occasions Hollanda Bisso. Tout ça, il n'y a pas chef coutumier, tu n'es pas chef coutumier. Par rapport à la réalité, où ça s'est passé dans le village Mbinza, donc tu es développé. Ngana Bino, tu comprends après, tant que tu capé, il y a chef coutumier par rapport à Mambo, tu es pour le Kilaï. Merci beaucoup, tous à la branchée, tous au côté de la Kati, auto, mais déjà solo là. Bonjour, bonjour, Mbote Nabiso. J'espère que vous allez bien. Moi bien. Ok. Vous allez bien. Ok, tu es au Talabino. On a évité ce qui parole, photo banda pas un an, autre déjà pas chef. Mbote chef. Mbote papa journaliste. Tolino se présenter dans pas bato bazola. Voilà, merci. Kombo na ngai Ndundu Manenga Paul Pépé. Vous êtes chef du village. Chef du village Binza. Village Binza est composé de wabiti wa limite na bino ya village na bino bandi wa biso. Bon, village na biso e bandi boye. Côté ndenge na vandi awa. À gauche na ngati za otanga kombo parce que ndenge vandi awa village ndenge na vandi na cimetière o eza voka na biso cimetière bo uti komona. OK. Bon, sikona koloba boye côté ya Lukunga village côté ndenge na vandi na gauche na Malweka. Tozana Malweka mais Kimbwala. Tozana bango frontière na Maya Lukunga et uti na likolo kuna bapesa ngo kombo Maya Lukunga. Bon na sima na ngai boye mama Brigitte village Lukunga. Village Lukunga ko. Soko leki wana oye côté ya Selembao. Selembao oleki Selembao toyeti ba côté ya Kitambo. Kitambo mais Kitambo ya katite. Kitambo ya côté ya Jean 23. Avenue des Écuries. Mayo ebimane kota na Mayo ebimane kota na fleuve. Ya wana de vers mapenza. Bon, kititi na Lukunga village quartier Lukunga village quartier Kinsuka. Ils ont village des ali quartier agglomération ya village Binza. Donc si je comprends bien Mbinza ozone. Voilà. Ba Musei, ba Kamunganga, ba Kanchachi nyonso eza village na bino. OK. Siko soki bato ba Hollanda biso soki to ba comprendre problème nini bozana ngo awa Mbinza. Ngo awa na kati ya na famille na bino ya village. Et na famille na ngai naza na conflit ata na mutu moko te. Bango nyonso bandimaki nga basepelaki na bokonzi na ngai. Mais ezali bato ya libanda o toyebi kutu te via salaka na bango nga na yebi bango te.
bango nde bazotungisaka pouvoir na ngai. Otungisaka na sens ni parce que en réalité buti bokonzi ebundanaka kaka na kati ya famille. Est-ce que moto alibanda koma ezali na bato moko yaya na ngai engageaka basalele misala ntango yaya akufi na ye akei bato wana sikoyo bakomi lokola contre ngai bakomi kokende kotekaka mabele bakomi kotekateka mabele na ngai esi bateki wa bateki nano na kitoko awa na nino na rivière kota lukunga bateki na lumière wana sikoyo quartier lumière balongwana bakomi na Masisi quartier Masisi na ngolo na nini na ngomba kikusa baza kuna na minute tozolo baza kuna na groupe ya basoda ya 14e région na yemo azoteka balupango kuna kota likolo alors que ngai nazali chef coutumier bonani apesi ye subasima ateka kuna nana sali demande te abana koteka kuna onga na ye tokabwana bazali bango mibale Godelive makasi kono na ya la lumière bango nde bazotungisaka pouvoir na ngai bakonza mboka parce que yozo kamba mboka oyo mais eza pena bato baza likolo na bakambaka mboka osengi bango nini bon ngai na félicité na Constant Mutamba nani ministre ya justice na mosala na ye aza kosala ya kitoko ameka mpe kotalela ngai likambo oyo ya mama oyo ezala Godelive babiro nyonso bazokende kokota kuna bazali so na droit ya mabele awa te bazalaki mpe na yango te balaki basali ya yana na ngai lere na ye namonaki mosala basali ezaki mabe na longola bango mosala alors eza te ke bakende kitsuka bakende na Masisi communément appelé Masisi ezali ngomba kikusa ake abandi koteka mabele kuna na zoka azoteka mabele kuna bon ngai namoni bakonzi ya mboka botalela ngai likambo oyo botika nga boye te bosunga nga mpo mabele eza ya ngai eza ya bango te nalobi deux fois mpona mabele na ngai wana batika yango soki te nayebi nini décision nini na kozwa ngai moko mpona bango alo batika mabele na ngai ya village Binza. Question na ngai ya suki eza lelo tomoni Mbinza eza occupé partout yebisanga nano bisika nini obino botikali nango oyo eza nano ya bino parce que Mbinza ese etekami place wana moyena lobango na presse oyo eza olimbisa ngai bozana baplace oyo baespace oyo etikali espace ezali oyo tokonégocie na bato oyo baza wana toyokana na bango na ndenge mobulu te bazongisela biso mabele na biso eza mpe na baplace mosusu bazwi bino na ndenge ya mwa mobulu ezali ebele oyo ka etekami epai ya mama oyo osoloba ezali ebele kuti bamisusu bazoya nete tonégocie na bango tosala bons office mpona mabele na ngai mpo bavandi bambula bazomona keno bano baza na raison kozongisa bango na badroit na bango. nayebi te mwa liloba ya suka po vraiment koyebisa bakonzi ntango bakotala biso nini koyebisa bongai nayebisi bango boye kibokonzi ya kisasa eza lokola kibokonzi ya mboka te yana yakufika koye ngai naza na mikanda nyonso kobanda na A na Z baarbre généalogique yango naza nango awa naza nango awa ndenge bazokende kokotaka na babiro wana bakonzi batunaka bango baarbre généalogique na bango voka na bango eza wapi bamai na bango eza wapi ndelo ya mboka na bango ezali wapi yango kana kokoki koloba na suki bango. Ok, merci beaucoup. À part chef, toza na moto pe avec pour expliquer biso makambo ya village Binza bien aza bien placé tolingi ndeko se présenter tozolanda biso bayebana bakonzi. Oui, kombo na ngai Monzemba Tondo Jefferson naza coordonnateur na village Binza. En même temps aza nivé na ye nde basalaki na famille basalaki na famille basala ngai mukanda procuration pour to landela ba intérêt na biso ya village Binza pour que village Binza ezonga na badroit nango. Nayebite lelo problème oyo chef a tu expliquer biso yo ko éclaircir yango expliquer pena bien problème nini s'est passé à na kati ya village Binza. Oui na village Binza problème toza nango awa toza na problème ya maman moko un certain makasi ko de Godelive alias Princesse na yala bazalaka na coordination ya prédécesseur ya chef PP grand frère na ye à Boukaré. Bon alors bazalaki déjà tolongola bango na musala bazalaki bana musala ya chef donc tolongola bango na coordination pour la gestion de bango ezalaki malamu te donc en réalité moto azosala désordre azoteka
kama pango zote kama délai azaki mwana musala ya chef. Oui, la coordination, tout ça les documents nous sont ezali document que ça wana ozo la sakazaki na coordination après ça super rapport les lois comme autant mon accueillir chef coutumier alors que azaki chef coutumier quand il y a donc maman za muyaka alors a comme autant mon accueillir na combo ya famille village binza qui a na famille pour na hypothéquer ba bien na bango ya famille. C'est pour cela que on a toujours déploré devant ma conduite ceux qui maman na yé na ba bureau na bango ayi autant mon combo ya village binza il faut qu'on l'ingate que la conduite ba yamba il faut pas rejeter donc village binza toi na chef coutumier moko chef Ndundu Manenga Paul Pépé il est chef coutumier village dans le chef Ndundu oui okay. C'est ça donc il y a des mutu aza habilité à poser ba acte dans village binza oh l'état za mikane nyonso soit bon difforme aza mokanda moko te oyo azangi na état de chef coutumier. Est-ce que vous avez peut-être aussi la confrontation directe boyena la personne azoteka akimaka ngala samba na to akimaka il va la barre akimaka pas la qualité te il y a utiliser la conduite car azosala balota donc trafic de fiance c'est quoi pouvoir pour les obimondé domination il y a azoteka eloko na yete pouvoir wana asala ka boye ya ko yana espace monde boza qui dit bosuka militaire sorti ba soda oteka eloko na yete bon alors ça l'usage de faux tellement azaki na coordination ayebaki l'espace oyo ezalaki ya biso oyo ya autre photo occupé nde akoma kosala ke badocument wana aza nango yango azokekwa na biro ya l'état tellement azokota na biro wana azokisi na biro wana comme chef coutumier sikoyo donc azosala ke soki bosuka boye na mabela boye okuta boye déjà bakati ya hypothéquer mabele ntango boye bosoko godelive donc azosala biso bozoba na mabele ya village binza yango toyei kodéplorer biloko toyei kodénoncer ye devant presse ke na bureau à l'état soka yepa na bino boyamba ete parce que oya kosangage na état lié parce que biso village binza toyebi ete sito longola ye badocument meme oyo tolongola ye yango ezali oyo tolongola ye badocument tolongola ye ezali aza nango mpe tosaisissa bainstance nyonso na babureau nyonso ya l'état bayebi donc ye na famille na biso aza ni de près ni de loin azalaki na coordination si tolongola bango ye na ye alaki ya miere si balongola donc bakoki koposer acte moko te na comme village binza. Est-ce que autant à moi déplacer hier ça teki bon na minute ozo mbouye biso na ba 6 na bela biso na ba 6 kuna ko to ande na ba village Lokunga donc akobi ko mbouye biso mais le tout nous sommes en l'état ils ont l'état tout ça va dimanche dans l'état te bani tout ça là pour le loger na place na lingo meka ko éclaircir par rapport à appellation des fois ba benga mbinza mais a bobi binza na ebité mekano ko expliquer pe bato ba olanda biso pour les binza wana ba comprendre on est dans place mususu non biso dans village binza donc binza vu dans le village binza donc ancêtre il y a donc le cofondateur il y a village haut comme on a dit binza manenga OK donc il y a un fondateur il y a village binza donc village binza ils a créé vers le 16e siècle ils a déjà existant donc sur le tal dans nyonso administratif colonial bon mon village binza existant déjà 16e siècle on parle de binza donc ils a binza village binza mais quand on voit ça sur la limite na bien mandi wa donc village binza et bandina ndelo na biso bandina likolo boye to na village Lukunga na mopanzi na biso rivière Lukunga to na village Kimbwala na moi songa mukena village Lutendele parce que to kutana bango na sonko parce que village Kimbwala na ngambo kule bazandelo na Lutendele na rivière Lukunga boye to na bango ndelo village Kimbwala village Lutendele na se na biso boye kitambo village Ntamo to na bango ndelo na rivière Mapenza alors ce que boye village c'est na Selembao village Selembao tu as de la rivière Lubudi et qui ici na mama qui tu as de loana donc ba français tout ça ba yango na village bit OK na éviter message nini ozana ngo pour on fait ça moto azo sala trouble et puis message ya suka pour on fait ça ba konza mboka pour location sur ma bon mama wana message ezaka to zala ki ne bien sala na biso na musala tout ça na musala mais le problème ezaka akomaki ko a hypothèque bloc famille nde comment il tout ça qui est libanda na hotel libanda wana akomi su ko lukadeti ko combattre village binza ko kina na fausse information na ba bureau l'état ko conseiller chef coutumier alors on te sengi na l'état asala musala na parce que to côté ba de point sur na ba instance sur to longoli alors to lingi peke so ka kina ba bureau na place zokinde mais les bâtiments ko ba oyo bazo sungaye ba yambeli souté ba sekasa na qualité te oyo avec ko oyo za engager la village binza donc biso na village binza si to tia libanda asala na village binza te. OK, message pour la Konzamboka. Et puis, bâtir ce message à Souka,
pour na bateau peut-être ba luka ba soma mabele na canal na yesi bango. Oui, bakonzi to sengi na bino maman so azwa pa na bino le to sepela mingi beaucoup tana chef pepe moko azape ouvert aboyi motuté olebo kenda pa maman wana godeli princesse alias princesse na yala ba ko hypothéquer bien po boyebi bango bien pendant ko yana comme village binza comme ba coordonnateur na coordonnatrice alors so ki ba yepa na comme ba chef kuno yamba bango te bakonzi boso la chef pepe azana ouvert bureau nezali azana ba service neza contentieux tout azala wana oza contact na bango boluki kuzi contact na bango boye beaucoup chef pepe ole ke bokenda pa na ye akosaka bino na lokuta mabele lobi batie bino libanda na biloko ya batu pe aza moyaka aza mutu originaire ya province ya Kinshasa te donc il y a aza moyaka de père et de mère aza moyaka c'est pour cela toujours quand mon ndenge comme chef coutumier azo engagé ala ta biloko ya ba chef coutumier ou aza chef coutumier te so aza chef coutumier princesse azo na mboka bango na bandelu côté aza kuna chef coutumier o eza village Binza ya bakoko ya biso bazali baleka leka awa to ba chef ah to na kata sima biso cimetière eza parce bakundi ba set na biso kala kala aya la tsabio soki tatane bakundi wa awa to na lignée mona été arbre géologique na biso zali awa ozo mo biso hôtel yo mona eza la quantité aza la quantité arbre géologique na biso et donc to ba ya wana lo to 5 ans ya wana biso na ye zo na lien moko te o ezo s'engager na biso ke aza la famille na biso patambola ko ba famille alors tamana ko ba ya opinion soir donc c'est le monde là on a coordination. Ok, merci beaucoup. Merci, on va remercier. Ça va, merci. On a invité, vous pouvez passer numéro à chef, pour n'a tout dans peut-être ou adresse à chef, sur les ça. Pour la sécurité, pour la sécurité, pour la sécurité. On a besoin, il y a beaucoup de moto, mais le rôle d'abord éclairci que ça y était, à n'a pas raté, même sur moto. On a repéré numéro 090 366 42 46 090 366 42 46 on a bureau coordination so bengi ngai ngana otino na bureau ne doit nous contact pour beaucoup de chef. On a pour la sécurité de protéger chef. OK. Merci. Merci.